secret na yo eza nini po oya ko boya ngo en tout cas sala mokili na ye na internet na génération na yo mutaleki yo na moto na minito azate oniati ba chroniqueuse nyonso tout le monde parle de Ujana. Yango mona ki na ba ke non ngai yo zala mukolo za mwa ke soki oza posa na finga no fingo te mais soki o déborder mais wana oluka Ujana a cliquer bouton wa finga. Oui, viens Zora, kando benga bébé, kando benga mwana. Je suis là en tout cas vraiment mwana na yo na. Kala te o me masu bébé asa nze me dem. Lek na razo ya kamite. Comment tek TV, Yasiba Mutombo. Comment tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo, tek mama, Yasiba Mutombo. Chers amis internautes, Yabino Maniké Yeyo, Yabino humble servante, votre vraiment Wumbo, Nabino dans Obino Boniata Kanase, Oya Pesa Kabino ba nouvelle, il y a solo vraiment Lelo Nazana plateau Nanga, Lelo Nazo jouer rôle, il y a actrice, mais Nazo jouer rôle, il y a en tout cas, Lelo Nazo jouer rôle, Nazana invité, Nazo jouer rôle, il y a médiateur, il y a au recevoir. Donc, tant que tout le monde boye, tout le monde déjà restaurant de play chez Jansin, la moté ma maman Anto, à Bruxelles, ou à Anti-Gigolo, café à Kitoko, place, il y a Jansin, Tchela, Anga, Penda, Tchara, Penda, il y a Jansin, Mbote, Naoma, Kassi, 100% bandal, babi, toujours sur Tongi Maniké, na 100% bandal, Ogozo Makambunayo, Jolie Maya, la Zawana, Anne-Marie Bonga, Zawana, donc, tant que 100% bandal, tout le monde, Amélia, Moulasi, Belisha, Mafolo, Goreti Loufezo, Mambuta de moi-même, Mayangi, Mambuta, Elisabeth Mayangi, Mambuta. Balobi nazomona Nadar Joker na Turquie. Sans plus tarder, votre invité est là. Yemoko s'est présenté. Bonsoir. Bonjour maman Maniké de John. Présenté Yebisa batu yonani komona onani oti na famille. Naomi Abiba Ujana de la Prince congolaise, hein. Naza moi na famille na botami. Tous à 5, on a la 4e avant-dernière. Il y a sous cannabis au Pazali, notre famille Mbabouini, Abiba Naomi. Merci beaucoup Naomi, vraiment, tout le monde sur Internet, tant on y en sort, les années, ma chroniqueuse baza ebele, mais tant on y bazo le belakaka Naomi Abiba Ujana, les années, secret na yo, les années. Oya ko boya ngo en tout cas sala mokili na ye na internet na génération na yo mutaleki yo na moto na minito azate oniati ba chroniqueuse nyonso tout le monde parle de Ujana ezani. Voilà, merci beaucoup maman, merci na yo pe lelo tamsuso pe Ujana pe bazolo balkando lobi wana na pe sana nzambe merci mingi na yo pe lelo oso bomoni Ujana bazolo ba c'est grâce à Maniké de John aussi pour muta pe singa chance a fungoli pena mutema na ya maboko pour na ko recevoir nga pour na ko pesa nga makambu tu vois un peu yango wana tout cas vraiment secret na ka yango wana donc secret zate kisi non secret za nzambe na yemo ko mama fanja tchenga na micro donc ça nga so lengi makasi. Naomi Ujana bato balobi ke non Naomi bato azolo ba plupart Naomi Ujana ozaneti ba chroniqueuse nyonso te. Naomi Ujana oza plus poli par rapport à être impoli. Tu as appris ça. Ne baba te Maniké ndenge nini bato mususu olakise bango impolitesse mais Naomi Ujana olakisi politesse. Est-ce que ngam lakisi politesse babanda on ndako? Oui, politesse babanda on ndako. Je suis bien éduquée à la maison et pas na biso na ba parents nanga.
Je salue d'abord ma mère, Feza Oumana, na papa langa Richard Mbabouini, la personne bambote place aux Ali. C'est leur éducation au bango va prendre la kisinga comment vivre, comment respecter mon oaza mon kolo na oaza leki. Yango monique non na même tina monde média. Pourquoi bat benga bat pesanga cacher moi qui en politesse parce que bat internet ba ngaro mona bana ba impoli. Balinga toujours ka mingro qui na bana impoli pas manquer bango. Yango mona ki na ba que non ngai yo za mon kolo za moi que ceux qui ont pour ça na fingo non fingo te mais ceux qui ont débordé mais wana luka ujana a cliquer bouton wa fingo. Ujana, tout le monde a chroniqueuse mingi ya âge na yo bazo sala bazo so ba mibali ya poto bazo sala ba vidéo ya nudité na bango bazo la kisa mibali bazo sala ba rapport sexuel na téléphone ya ngonde ezo permettre ba tindela ngo ba 100 mo ba 50. Est-ce que yo po sala ngo Wana ba bazoba, ba vraiment bazoba, en tout cas vraiment bo skizenga pour na lobi bongo mais boza bazoba. Koza mbali na poto oui bien sûr, ça te keno kapati no $100 pour ça la vidéo ya mtakala to kanga photo mo mtakala ya section tindele pati no $100. Non, mtamtaza na chance na e. Okoza na chance bon mtamsusu, tamso ta photo mtamsusu wa CP la no kana poto tamso ta photo te. Mon lobi no ngati tamso $500. Mais tamso tindele ta photo te ni vidéo, mais tindele ka $500 pour linga ko tellement. Vraiment merci vraiment la question là. Pourquoi biso se ba fi internet na ba génération na biso ba boza na valeur te boyebi toi na valeur te pourquoi parce que pour na ba art o bazo ba comme composer continue la miba na bango ba photo mitakala pour na $100 tout $50 mais tam sous ana kin tam sous $50 no so plus que tam sous o batinde la on a poto musala o tam sous simba micro chaque fin du mois ba pesa kayo mais pourquoi ko la kisake non o mitakala na yo pour na $100 pour na $50 ya ngo moni ba o so na valeur te le lomi moni na internet ça bossa so ton nota la ba bino ton nota ba vie na biso ba ken piana ba sœur na biso ba mamie la moment ba no pesa ba respect mon boye le bal commence à se moutumba moti na poto ayeka pa bala yo moi c'est moti na poto pas linga ko tellement tam so somelo ka mutuka mais balote ma somelo ka mutuka pour nini pour pa pesa so valeur te ça on peut en tout cas vraiment to meka vraiment en tout cas ba nolanga nyonso ya basi to meka nanu ko zongisa nanu internet ya kala auto nota la ba grand na biso to meka zongisa nanu kie tam so ko zo valeur na ta ya muki pona nini bolingi mibala ya chasa te bolinga mbala poto wana bango chance non c'est la partout ata poto ata Kinshasa o ka ikomama ki ke jour nzamba koma ke no ya poto muto ya pa bala yo ezaka ya poto wana eza ba linga mbala poto eza ba complexe na ba nango ba créer ka mbala poto mais mingi pe ya poto ba na ba aventure ba osakana na biso ba tiki biso ba ke na bango donc ça un peu ça non mais Ujana différence na yo au centre la différence na yo na chroniqueuse mususu nani différence na la Santa Kango na ba chroniqueuse mususu par rapport d'abord Polima bon comme commissaire bon je suis sûre de moi-même intelligence nanga sagesse nanga des différences onga nazana ba chroniqueur mususu na sala na ISP Gombe vu que na nolinga déjà musala on a kraka on a linga tellement na ba raté un jour on a pe na zalaka chroniqueur ou chroniqueuse et on monique no lelo na simi pe micro na makasi pe ya yo tellement pe wa ba ndoko encarder nga tellement yango lelo pe na simba micro kitoko lelo oyo Ujana bazolo bela yo mingi babi Ujana asalaka émission kaka na sengle on attend on a vient nga sacré papa Moïse nzoto ya Christo vient nga sacré nzoto ya Christo papa Moïse motema ya Karine Loali 11 ans 12e année yango bali aka ilo mo balobaka même langage na on a choisi matata na on a Francis Kalombo solution donc tant on lobela tonton Francis ma monsieur tambolinga pour makamo ezoleka awa il fallait tonton Francis nde azala mais tonton Francis a osé quand même message place on so yeba a osala tonton Francis ba teki lopanga monga fula muta sombi yango ayebani te mais yoza parrain o papa tikela biso yoza papa na biso o papa na biso tikela biso akengela biso partout aux allez on a pouvoir ébélé on a ba relation ébélé tonton Francis ba teki ndako bosomba na monga fula na papa concession na ba teki yango muta teki yango ayebani te comment ba côté ka bilo nini le pango eza Thompson te au teki au lieu au soumité le pango eza eloko bateka na facilité qui a vendu la parcelle de maître Ite à monga fula personne c'est même les enfants en Europe bazo ba yebité alors tonton Francis please
please oloba na nga mokolo oteka biloko ata oza wapi otinda ba avocat otinda ba tonton Francis naza na besoin sikoyo ya aide na yo papa leki na biso Francis Kalombo na yebiki oza na Kinshasa te mais oza na ba relation oyo okotinda na monga fula kuna na bandela mbenteke concession ya 100 sur 100 soki l'état abotolaka mabele soki ndako eza na mise en valeur te ndako eza na ndako batonga tina leton etikala ka finissage et puis ezali na mise en valeur mususu ya ndako ya chambre na salon 100 sur 100 bakote kango ndengwana te yango j'appelle c'est mutu nyonso akomona na Francis mutu nyonso tala image oyo atsola na Francis numéro nanga eza plus 243 90 43 16 621 plus 243 90 43 16 621 numéro nanga ya réseaux sociaux pe yango na ya WhatsApp yango na tonton Francis please ndende eza awa mboke koti mobulu okoyoka tokomi kokufa parce que le pangu wana to préféré to kufa que le pangu wana mutalia mbongo nango ayebi pasi te tonton Francis yo yebi mbongo na biso place e uta yo za papa na biso koli na biso osaisa biso ba devant za papa na biso même de loin tu as des relations tu es un homme très fort tu es connu dans ces pays tu as des relations dans ces pays tonton Francis nazo bele la place non sur Rosalam non sur ta émission oyo ay sa Francis Kalombo awa bana John bakoti mobulu bateki bango le pangu ya munene et pas ya mutu ayebanité. Merci beaucoup à tout le monde. Naomi Nazongeli invité nanga Naomi Ujana, ta on a lobby, Jolie Mayala, Anne-Marie Bonga, Mama Wiva Elengi, Belisha Mafolo, Maman Nicole Aurélise. Naomi Ujana, lelo zana check. Oza ko émerger bien, ozo kende bien. Ndenge opesa conseil nini na ba chroniqueuse oyo. Po yo na moni na check si mutombo aye awa ozuye papa ozuye patron ti akei conseil nini siko opesa ba chroniqueuse balinga ba patron na oui conseil on opesa ba mingi ba chronique fuati ba chroniqueuse bato balinga ba patron na ba en tout cas vraiment botika parce que bobo mamusala pourquoi mais tinga na travailler pas si bo mutombo soit journaliste moi quoi so nga bimaki na si bo mutombo to journaliste moi ça yo luka musala na kazu na mona ke no so ya ye luka musala et pas si bo c'est quand bimana donc comment ça nga déjà bien te et comment ça nga bien te na comment ça maman boy pour na ça ka bien te pour comment écrire na tam so ndo manquer boss na respect et comment ça ba temps wana pourquoi na ke bisabino nyonso ba chroniqueuse tout y internet botika mama lingara ba patron na bino na ba site parce que musbo bo musala eta mo so patron mon kalingi o vraiment que non longa no kasi o ko kasi mususu sala parce que eza bien te e boma vraiment e boma na carrière na yo e boma na musala ma tout e boma mingi boza kanetinga au gens de la presse si bo mutombo c'est mon père tout nous son ngai azawana siko conseil nini on pesa na ba chroniqueuse oyo déjà basi babimi donc avant asala musala boss ya site ABC avosa musala faut bima nanga mais azazoba ba boss on a ba kosa pe bango baza vraiment bazoba kosi alali apatiki atikara otike pa okosepe la c'était en full et en full na EPT alors comme net mami ele la terre boss moko azali baba boss on ba déjà inflammable bango mo na voilà tani full amita senga full makeke voilà tas côté de grand niveau bon comme net ba binoté comme net ba mami ele la te bon comme net ba mi gagner maté impossible bon comme net ba ngote Elodie Fefe na mbo Elodie Fefe na mbo hein maman ba maneti bango te donc ba ça l'erreur grave ba bima na bon kaka mitali ba on conseil ezate ba soki ozui neti boss ya site neti l'imbattable R9 hein ba l'imbattable R9 Ronaldo donc ndeza wana donc boya osopa na ebele ara ba mone sou bogar makasi mignon azol be sou ki français ligne mais ba craquer bango moko. Merci à tout le monde. Babi Metitima derrière la caméra, Metitima derrière la caméra. Ko tchaka loboro boyete Metitima ko tchaka loboro boyete pour yozana ka ko mema batu mbangu. Eloko mona ngana tuna yo. Container no ba site oyo za nango ya rano. Bon, nga za site monté barando, bango mutu bana rando nanga. Pour la jalousie kaka. Pour la jalousie, bango mutu bana barando nanga donc ngana bango nga za rando na bango. Comptez siko 5 journalistes o ba sala msana bango bien. O ba na succès makasi. Bango ba sala msana bango bien. Namoni pe yo sala msala no kitoko.
namoni vie nanga mi gagné ma depuis Angola sala msane kitoko na Congo promo namoni lisusu nani c'est qui encore ah baleke belé baleke tellement belé namoni Yvette namoni sœur na pe Yvette ça là na cour d'écran pas ça la msala na bien Makizembe Ken bien la ça la msala na kitoko qui encore ngana olobana yo moko ozosala msala na yo bien comme longola atava olongola potinaliso muninga il faut longana potinaliso na yo moko ndenge za wana sikoyo toza na monde ya net relation ya ngana Ken ezongi pona yo ozwa muninga oui nazo kitoko makasi na sepela ya makasi relation na Ken ezongi ba o batiaki ba deuxième ba yo ki soni batikali na soni et ça li vraiment kitoko no linga lisute e bandela po so ata so ke ko bandela ma mais bon ça on a ninga kimia batu ba msusu ba ebate ko tate pour moi vraiment na sepela makasi à ma côté toi tu es là tu es encore comme ma mère côté on peut la Moniken puis encore mon père aussi donc et ça la nga bien la moni bino nyos bo sangani et ça nga vraiment kitoko na ba o batiaki ba soni ba finga ki en tout cas bino ba bo finga ki bo côté ba randa ki ya manike de John bon e ba ke no nga pe na kotira na bo tokotika la solo na te ba koni fwanchi conseil nino pesa kisinjora na ba décision nyonso azu oui vienzora kando benga nga bébé kando benga nga mwana je suis là en tout cas vraiment mwana na yo na kala te o mema su bébé ata nzeme demo leki na razo ya kamite de John kisinjora vienzora oza mama oza tout kando benga nga bébé abi mimishi matingu la belle de belle matingu la belle de belle moi c'est qui mimishi matingu na kitoko azate ate kando benga nga bébé boma no moto aneza mama doza ka mama internet mais na ndenge pe Ken pia na ndenge démarrer en tout cas Ken pia na kale to sola ki ko sa sous arswana te je sais pourquoi ba je sais ba ouais belé pour lukabeus ba lukalo ni sous solo ba tika déjà boma no pe ka moto vient zora boma moto bo famille tara seme ki na ba bomi da moto tu peux so ngoko ta po seme ki pa lingate quel pe so comme ma guerre yo pe guerre ye pe déjà na lingate ko supporter te encore ta kaka bobo mabino ka moto botika ba tumi ba lobi ndenge ngana yo scan to yo kani ngande ngana njoka to yo kana internet e baby aso babi photo zalaka na barando po internet e kenda bien baba po ba finga ka cité po ba finga yo ba finga la kiel yango la basali bongo donc ba yo kinde son bandima kite keno bozonga na ba batika ka ba finga soit ba fingi yo soit ba fingi Ken sali bango de soni et c'est bango soni makasi intense coûte bonye comme ça lengu makasi. Merci Metitima nazotiki la ujana abwaka mabanga na ndenge zalaka kaka babi Metitima yemoko ba dédicace na yo na moi mot de la fin et ça la bien. D'accord, merci. Merci beaucoup. La petite mot tenanga na batunios balingara na omi abiba ujana de la France mingi na ba fan nanga. Merci beaucoup kane bokomela nga ba remarque na bino ça la kanga vraiment kitoko. Et quand moi je salue mon boss Sibo Mutombo ba bon voyage na yo ndenge ozokene ke kamala nzamba batela yo JP Suisse. Ba bon séjour na poto awa mama Huguette Maman Huguette Lema depuis Paris. Bambo tebele merci vraiment. Ndenge vraiment benga nga kapo no soutenir nga na lele en fort ya fort. Je calcule Prince Babia mon ami. Ba lo besu nga to ko mo bima bazi wapi. Nga lo roi bango te ba ko kabelo mbongo obima na ba nga na frère grande sœur na yo naza ndeko na yo naza cousine na yo naza leki na yo tout nga. Do yo za ya palais ya mtema. Je calcule Prince Babia na peso bambote belé en tout cas vraiment na lingi bino mingi bo s'abonner massivement na Congo check bomona merci. Merci chers amis internautes, Ezaki Wana Naomi Ujana, c'est celle que j'ai reçue aujourd'hui. À la prochaine, on est toujours sur check news. Même on a des problèmes, mais on est toujours sur check news. Balobi Mimish Matingo, la belle des belles. Mamboutae Goreti Louvuezo, maman Anto, na restaurant des plaies chez Jacite, la motema yaya Jacite, la maman Anto.
Koswana ya bana bandal, estalika bana bandal. 100% bandal Jolie Mayala, Anne-Marie Bonga. Quand on parle de Wivine, on parle de Elengi, on parle de Mathieu Bichérera, on parle de Jojo Abiba. Hein, Babi Betty Moulanga na Mabele. Merci beaucoup. Bon retour en Europe à Sibou Mutombo. Donc merci beaucoup à tout le monde. Check. Congo Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check TV, Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo Check Mama, Yasiba Mutombo.